mensonges et des silences imposés. Ta voix s'élève courageuse pour dénoncer l'océan de la presse congolaise. On fait balayer la peur, ta vérité apaise. Océan, océan, ta plume est un flambeau. Dans l'ombre de la dictature, tu tiens haut le drapeau. Ton combat est juste, ton combat est noble. Pour la libération du Congo, ta voix résonne et s'envole. Chaque mot est une arme, chaque phrase une lumière. Tu portes l'espérance dans un pays meurtri de guerre. Océan du Congo, ton eau est résistance, ton canal est la liberté, ton souffle est l'espérance. Océan, océan, ta plume est un flambeau. Tomba, Alipasa, Azakaka, Wanatoko libéraire Congo. Dans l'ombre de la dictature, tu tiens haut le drapeau. Ton combat est juste, ton combat est noble. Pour la libération du Congo, ta voix résonne et s'envole. Merci Nabilo batukozi libaku ya kolanda biso na mokolo lelo na ezui ezali bongo branche moko to na chaîne Libération et pa yo to rabakongo mani et pa yo to pansaka to sasaka to bela kamoto papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloka ye kolo Congo et pa yo to analysaka ensemble et pa yo to mobilisaka to conscientisaka to sensibilisaka to sala ka bongo éveil patriotique et pa yo to longolaka peuple congolais la bolema bande ko balandi ezali passe pe na République démocratique du Congo pambate ekolo abiso ezali na makambo miki ya kobongisa kasi lolenge ya kobongisa ezali te kasi mabende ezali koya ebele bande ko balandi passe pe mawa na banzi ete bino nyonso bolandaki mwasi ya papa na biso mushemu kwa soki komoni eza pe wana nayebi te nga mwasi ne Marie Ange na bandi oyo atelemaki mpona kodenonse moshebekwa mpona kodenonse eloko oyo basali mwana na ye yango ndenge tolanda na analyse ya papa Alain ebongo tozonga. Madame Bouloudjoua, comment vous réagissez aujourd'hui? Je vois la publication de Marie-Ange Moshebekwa. C'est des enfants, je ne sais pas, capturés, fouettés, ainsi de suite. Elle a écrit. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, je n'ai aucune idée, mais je condamne avec véhémence. Et comment ça il n'y a aucune raison pour torturer ces enfants, même s'ils auraient commis de choses répréhensibles, mais il fallait les amener devant leur juge naturel. Parce qu'il semblerait qu'ils sont déjà majeurs. C'est-à-dire qu'on pouvait les amener devant leur juge, être jugés et condamnés, parce que nul n'a le droit de se rendre justice. Même si vous assumez de hautes fonctions au niveau de l'ANER, ou même si vous serez le fils de Dieu, vous n'êtes pas Dieu. Tout le monde doit être soumis à la loi. Vous ne pouvez pas commencer à torturer les enfants des gens et penser être impuni. Vous savez, c'est ce qui crée des frustrations en fait. Alors, parce que j'ai vu dans son tweet, elle a écrit que non, à Komina Souka, mais bon, d'abord, elle est veuve. Elle est veuve. Quand vous attaquez à ses enfants, c'est-à-dire que vous voulez effacer pratiquement sa progéniture. Et vous voulez qu'elle fasse quoi? Parce que moi, si j'étais à sa place, j'allais réagir pire que ce qu'elle a fait. Oh, mais je vous dis, si vous étiez à sa mais place, quel est ses parent responsable qui va accepter que ses enfants soient maltraités alors qu'il est encore vivant? Même Félix Sekedi, va-t-il accepter qu'on fasse ça à ses enfants? Non. Si Nanga est capable de devenir rebelle, le fait d'avoir perdu ses carrés miniers, quid alors si on avait touché à sa famille? Non, mais on doit avoir des limites. Hein? On doit avoir des limites. Moi, je ne m'attaque jamais aux enfants de Félix Sekedi parce que je sais que ces enfants sont innocents. Même si leur papa est incompétent, la responsabilité n'incombe pas aux enfants. Mais si vous commencez à toucher nos enfants, vous nous dites que... Ce régime a franchi les seuils. Non, mais franchement, ça c'est grave. Ça, c'est vraiment grave. Vous touchez à nos enfants, vous voulez nous pousser à prendre des armes. Ça, c'est clair. Non. Non, mais je vous dis, mais attendez. Attendez. Non, ne dites pas ça. Attendez. Nous sommes des politiques.
Ouais. C'est un combat d'idées. Si vous touchez à nos progénitures, vous voulez qu'on comprenne quoi? Vous voulez nous exterminer, non? Mais comment expliquer qu'ils puissent être battus dans la résidence d'un officiel? Ces messieurs doivent être arrêtés. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucun communiqué, Non, mais ni du effectivement, ministère des Affaires des Les droits humains, rien. là, on n'en parle pas parce que ce sont des enfants de politiciens. Là, vraiment, vous avez franchi les limites. Je suis désolé. Je suis désolé. Je condamne avec véhémence. Je peux tout comprendre. Si vous arrêtez Mouchebe, quoi, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais pas les enfants. Je suis désolé. Il n'y a rien de plus sacré qu'un enfant. Je suis désolé. Moi, j'ai perdu ma fille aînée. Je connais la peine que peut avoir un parent quand on maltraite son enfant. Je connais la peine. Là, vraiment, vous avez franchi les limites. Ce n'est plus la politique, c'est du banditisme. Je suis désolé. Madame Bolojo, comment expliquer cela? Avant, c'était l'enfant de Chadari, le fils Chadari, arrêté comme ça, sortir d'un restaurant. Là, maintenant, on prend des parents et leurs enfants. Non, mais c'est ça, Félix Sekedi. C'est ce que je disais aux gens qui soutiennent Kabila. Vous êtes créé un monstre. Tout ce que vous voyez là, c'est juste parce que vous avez refusé de reconnaître le pouvoir des Fayulu. Tout ce que nous vivons là, tout ce que nous avons comme crasse, comme saleté, comme déchet, c'est juste parce que vous avez refusé que Fayulu soit là. Et vous disiez quoi à l'époque? On ne peut pas laisser Fayulu parce qu'il risque de nous arrêter. Mais apparemment, vous êtes des prisonniers là. Vous êtes des esclaves. On vous prouve tout le droit. Je ne pense pas que Fayulu pouvait envoyer des services pour arrêter vos enfants et le fouetter, le torturer comme on voit ça. C'est vraiment de la torture. Vous avez fait un mauvais choix. Il fallait laisser Fayulu. Parce que ce que vous évitiez, c'est ce que vous vivez. Kabila est en exil, on menace sa femme et ses enfants, on viole même ses droits, les propriétés privées, on maltraite les membres de sa famille, on arrête Chadari, on arrête tout le monde, on arrête tous ceux qui vous soutiennent, juste parce que vous avez refusé de rester dans le format constitutionnel. Vous êtes en train de payer le prix. Et voilà, les enfants maintenant deviennent des victimes parce que vous avez fait un mauvais choix. Voilà pourquoi j'ai dit, ici, Kabila ne compte pas sur mon pardon. Ça c'est clair. Parce que vous avez fait un mauvais choix. Madame Bolojo, avec tout ce qui se passe là, vous pensez que si on allait à un dialogue, la sincérité... Vous pensez à la bokebi. Ezali kopesa pasi. Po ete mboka oyo ezali boko kondongo, ezali koyebisa bino ba marche, bazali ko torturer population. Mboka oyo ezali kopesa biso mawa. Mboka oyo tozali koyeba te lolenge litolo bamona mboka Félix Antoine Tshilombo na batu na ye bayaki nde koboma mboka oyo bayaki nde kobebisa. Comment balobi infraction individuelle? Boli ko torturer lisusu bana. Boli lisusu konyoko bana ya moto. Est-ce que makambo ezali pela malamu ata bino moko? Est-ce que makambo pe ezali malamu? To trouver solution non ya SLA biso bazali konyoko lo biso lo lolenge moko kusakana te. Zana la kisabilo mitema mabe ya bandeko na biso ba M23 o bilo bokomisi bango batu na bino. Bomona ndenge ni bazali konyoko peuple. Likambo ya bataxe pe ndenge ni bazali peuple azali konyokwama. Et bongo toso ngabotela ba marche là sur ya solo vidéo. Azwa oya yepar. Alors bomilengela kaneti na oloba awa, je pense ezanango lancement officiel. Bomilengela pona directement ko banda ko sankité na makambo oyo etali carte. Carte na biso ezaka tout juste na durée ya une année. Okoki ko sombango lelo, mais ekomika le 31 décembre na minuit pile. Carte wana tombé kadike. Na janvier lisusu il faut somba carte mususu. Soki olobelinga ke tozana fait de l'année, okotoriser biso to kangayo parce que tokoloba ke depuis tout ça là, depuis début de l'année, pourquoi osomba ki carte était? C'est que ozala ki kosala exploitation illicite, mais toko se réserver. Na po wana poto kangayo te, mais sala makasi osomba carte. Wana biso ya mibale, otoko travailler na bino. Ils ont tout juste dans le sens que bon que la paix ba cadreur na biso problème te difficulté te parce que awa lelo mutu na mutakoki koloba makambo na ye na ndenge na ye comment tunanga mutu mususu akoki koloba non na chantier o réseau pela makasi pe soki mutu ayekati nesiko amonika ba pomba tel ke bozawana mutu nyonso akoyeba ke non il y a quelque chose o ezakati nesika o
parce que papa aoki jamais kotika bana na ye na ndako na madame na ye ayaka kofanda na zamba neti oyo. Je ne passe pas pour dire que il y a quelque chose. Yango nalobi ke ekotinga biso to travailler na bino. Première, deuxièmement, et ça premièrement, deuxièmement, il faut tout ça la nini, la prélévation, il y a échantillon, na bali. Bandeko, na bansi bomoni, comment peuple azo souffrir? Mais c'est taxe, ato sombaki yango le 31. Soki esili ane esili chete wala kotinda biso to kanga yo. Tala ndenge bavandisi bango. Na se bakomi bana ya misala na bango. Basi bamoni mabulu eza ya bambongo. Bango bakelo sala bango misala. Basomba ka taxe ko ba engager bango. Pona nini mutu azali kolinga vomi akende kuna olie babeta ye fimbu. Ba marche nyonso bomoni bazali ko soutenir bango na bolingo te. Bazali konyokolo bango banyokoli peuple. Yango peuple lobi to keno moni babimisi na bana mikela nzela. Babimisi na banani po baloba ete bango nde peuple alingi bango po bazopesa kimia M23 bazopesa kimia te ekoboma. Bandeko na ngai nalingaki tosola na bino na likambo oyo. Nayebi te boye ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo na bokonzi. Est-ce que Félix avisaka liboso nini? Félix posa na ye ezalaka nini? Atalaka mabe ya prédécesseur na ye oyo asalaka. Nde Félix ayaka na ntina ye tabongisa. Bongo kobongisa yango Félix abungi yango kaka boye. Félix abungi yango ke baruberwa wana bazali na COP. Ba Museveni bazali na COP, Mindele bazali na COP. Parce que Congolais azali komona gouvernement ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo yango ezali komona te. Ba peuple congolais bakomi lokola bato moko bakende kosenga mboka. Oyo likambo nini mokonzi azangi susi ya peuple? Soki likambo ezali ya tata na yo bakomi kobeta bana esalama wapi? Balobi infraction individuelle. Yango bilo bozo violer ka mibeko. Yango bilo bosala ka makambo elongo bani te. Yango bolingi siko na mboka ngo bato basala te botika la bino moko po boboma mboka yango boteka yango ndenge boteki yango elobaki Merlin Fufu lokola bala kimbiolongo. Po modelo bilo boteki mboka biso to comprendre te. Gouvernement oyo biso eyebi makambo ezo salama. Po soki bayebaki te balingi ba se décider autrement. Ya liboso basali biso no tozala identité te. Po peuple moko batie biso toza ba peuple moko oyo toyebani te na monde. Parce que soki okotuna congolais ya Brazzaville azala identité. Soki okotuna un français azala identité na ye. Soki okotuna un américain azala eloko boko soki yo congolais eloko ni ezolakisa que tu es congolais. Eloko ni ezolakisa que toi tu es congolais. Si tu réclames aujourd'hui que je suis congolais, okokuta ba rebelle nde bazala mikanda. Ke bango nde ba congolais. Mais biso moko ba congolais toza sans identité. Ba papa ba mama bipai biso bozali. Tout le bana likambo ya mboko loko. Ba likanisation fo mesala mikabo la mboka. Mboka peut-être tekami nango kaka boye mission yango yo ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo. Et puis to soyeba ba vérité vous soyez sala biso passe moya koloba yango eza te pour intimidation eleki. Équipe pour la télé États-Unis d'Amérique. Mana nanga na kunya dola ngai. États-Unis yanga mokonzi na Angleterre. Yanga mokonzi. Maman missionnaire na plus 32 la mboka nita babe fokwe moto pe bakoka lumumba. Toza koyoka pasi. Mboka na biso na ntomona na biso makamba boye te. Nanu tomona na biso makamba boye te. Makambo tozomona lelo toyebi yango te. Mobeko ezo jouer rôle te. Félix a politisé plutôt na l'armée, a politisé na justice, a politisé biloko nyonso ekomi kaka politique. Na biloko ezaka politique te komi kaka politique. Soki basali ndembo baki kobeta ba politiser ba komiser lokola lokumu ya ye eloko nini asali est la république yango eza balkaniser tala peuple ndenge azonyoka. Yango moni peuple tango ba osala ba marche lelo balobi ke biso moko to boyi na biso départ ba M23 loko tina bino yango. Ponde ba souffrir boye. Bazo beta bango bazo boma bango. Siko ba kontima banani ba kontima ba M23. Ba kontima ba M23 mais bazala posa M23 te. Po bazala muto akobundela bango etumba te. Ezali lokola ba enfant délaissé.
mais awa biso tozana basi na bana tokosala nini mboko oyo tozana bafamille te tozana bandeko te tozaka ndenge tozala awa lobi tolali nzala boyebisa biso na tokobeta bali na susi nini entraînement depuis tosilisi match ya malole tozala so entraînement ovandaka boyo boyebisa biso basi na bango na bana bango baya kobeta tokosala nini eloko eza te biso mpe toza na bafamille toza na famille tozovoya makasi bapesate babiye na biso tozonga bazali koabandone makambo mosusu batieli bango na bapouvoir na baoka ya miyibi sanga balende yango wana etelemi wana ezali kotelengana baza libanda ezali kosala biso pasi baprogrammente angola no bondi ya botarde bonnet na rmission ekomela bilo maman d'angola na mokitene ya Florence ya Matondo ezosala biso pasi ya koleka komona mboka ndenge nini ezosenye boye epuis moto akosoigne mboka azali te me bazali ala kaka mpona koviolaka loi bazali ala kaka mpona kosala makambo ezosepelisa bango batata bamama bacompatriote tozala ini comme un seul homme s'il vous plaît tobundela mboka na biso mama jawa salam alaikum na bamisima nanga bona South Africa la mboka ya kilo mpinga tobundela mboka na biso bamama missionnaire tobundela mboka na biso bamama ya moto mojali tobundela mboka ezosala biso pasi mboka ebebi bandeko na biso bazali eloko akoloba te ti bomoni bamarche oyo ya soutien M23 lokuta batorture bango nde babimi na nzela eza propre gré na bango te mais moyen baloba eza te sikoyo M23 akomi na val kolakisala tosepela fort na makambo tozoyoka mais contrairement na makanisi na biso omoni moto oyo akoyebisa biso ke balingi babimisa M23 na Nord Kivu na Sud Kivu wana kosa yalingi tosala guerre civile biso towana posa M23 bima awa te bato bamemeli biso la amani so babenga nyo amani swahili la paix et tout ça et par rapport yo sengaki babima bakende wapi Uvira base retirer po bakende wapi omoni esika place nyonso M23 ezali yo yoka nani akufi yo yoka nani abeli yo yoka nani akufi na nzala yo yoka nani baibie biloko nani eloko moko te metango toza na M23 toza sécuriser metango tozaki na bandeko na biso bazalendo na gouvernement na FDLR bazalaka koyibaka biloko na biso tanto bandako na biso batumbi yango bakoti na bandako na biso biloko nyonso ya biso bamemi yango yokanisi biso toki olinga bango metango M23 ekomi awa tande santé na ngai elengi naza na ngai kitoko mpo na nini nazolia bien nazolala bien naza protégé na makambo na ngai nyonso c'est que bino bosengi M23 parce que M23 nde ezwi décision et se retirer bino bosiplie M23 etikala donc wana M23 elingi nde eboma biso bakende wapi bami retirer mpo na nini ti na nini omoni oki oboya moto oyo osala mabe moto oyo osala bolamo ngi oboyele nini donc yo osoutenir population ya Uvira ngai bato ya Uvira na Nord Kivu esika nga nazali na saki oyo toa posa M23 ebima te totikala na bango mpo makambo basala biso eza yango ya bien po depuis tovivre na bagouvernement tovivre na bazalendo na ba FDLR bazali kopesaka bango minduki mpo babuma population jamais babunda na M23 M23 tango ezobetaka kumoko bango nyonso bapalangani mais tango biso population méchant na bango ezongeleke pa biso lisusu yokanisi nga na kiolinga bango nalinga bango te ezaka souffrance na souffrance bo toyotikala na M23 po na jamais M23 beti moto film jamais M23 beti moto basasi jamais M23 bokoli moto biloko to vivre na bango toza na bango bien to sengi bango bolimbisi M23 botikala boumela au contraire to sengi na États-Unis na Qatar toza mposa M23 koma tikisasa po mingi kisasa elobaka te ke biso toza bakongole te baloba bitumba eza na Congo te alors que bitumba eza place nyonso na Congo bango nde bazotia kaka makambo wana koloba te ke toza bakongole te bon to biso okende wapi ngana congolais père du maire situation sécuritaire ya sake na lelo eza ndenge nini par rapport au temps passé wana koloba te ngana nazaki moto awa sake mena bando vivre na bashi na mugunga ki machine metango na komi sake na kuti bandeko na nga batuninga okiye kosa nini donc na yende koyiba yo yepa na yo me bazotuna kozokende kuna kosala nini mais en mikolo bital biso tozali tozolona tozana bataba tozana bilongo nyonso sécurité zango full tank donc marche oyo ba forcer ote nana ko forcer biso tozaba na mibalo moninga mwana
nga nakomi déjà en 39 ans nakomi déjà adulte nana forcé ngai ta sima na ngai nani mwana sima na ngai bango tuma mibali dodo makatso makambo otozo yeba nga lokola représentant légal la jeunesse ya territoire de Masisi na lobi moto a forcé biso te eza volonté na biso koloba te ke to imposer à vivre na 23 suka question suka eza est-ce que entre Bitumba na dialogue yo bino boponi nini na héros nana ki olinga Bitumba bo ba kufi etikalaka bongo toza imposer dialogue et dialogue ezala exclusif ba solo la ezala ba pembeni te ba États-Unis on ekoyela biso pété ezaka ka M23 na gouvernement congolais ba vanda ba yoka na biso to imposer à vivre wangu mimi na kwetu sisi wakazi wote hapa kwetu Sake, ningeliweza lomba wakuu viongozi wetu waweze kutusikia. M23 ingelipasha rudia Uvira, izibiti eneo ya Uvira, avantage ya kusema population ya Uvira isiteseke, basi kufe ovyo ovyo, paske kwenye M23 iko hakukwake mauaji, baishi amani na sie tunajua kama M23 tunaishi nayo bila shida, bila probleme yote ile. Ni kusema tunalomba kama banaweza kamata wakati ya kuongea, wakati ya kutafuta piste de solution ya hii problem, meme ile wakati M23 iko na zibiti Uvira kwa kukinga raia na mali. Bonsoir très chers frères congolais, très chers frères et sœurs. Bolimbi sanga vidéo na osa na pourquoi boye et que zana maké la moké bozo kango certainement pour nazo c'est la groupe électrogène. Ça fait 2 jours na Kinshasa, une bonne partie à Kinshasa kourenzate. Yango moyen to vana na modile zate. To c'est la groupe électrogène na carburant oyo. En principe ça trop cher koleka. Nenge zala ki tango dollar ezaki na 29. Dollar est na 22 mais carburant plutôt trop cher. Avant de loba makamonazo loba, permettez-moi, permettez-moi na bolanda na vidéo. Je veux aussi que l'on a la vidéo aussi ma ngana lobby. Que Dieu vous bénisse. Sixième engagement. Bandeko. Vidéo Bouti Kotala. Et là, mon Kondi Mboka, président de la République, son très excellence Fachi Béton, à Londres, à Lakaki Bisso. Président de la République, cher président, au Lakaki Bisso Lobby, au supprimer GoPass. Mais pour tout sentir en haut, GoPass et Kota na babier na biso d'avion to banda somba. GoPass et Rosate pour prier GoPass et Rosana kata babier. Déjà ça c'était une erreur parce que babier est babier national et ça babier mususu c'est babier international. GoPass et Zalaka GoPass ya bato ba okende libanda Congo na bato bazana kati ya Congo. To futa ande mo vote. Bato ba epsa ki oloba bongo déjà ba étudiant qui peut bien te certainement yango bo sala ki en vote. Mais pourquoi je dis ça, cher président de la République? Ah, aux opé sa raison à bateau que président Fachi a la vérité. C'est-à-dire que vos conseillers ne font pas bien leur travail. Par conseiller comme Makamo Susu, na esalelo, Makamo Susu ndeo salama. Alors, les conseillers ont tout fait pour que la population dise mieux vaut le taiseux là que le parlotin ici. Mieux vaut moto azaï ko lobate wana ke wa azoloba mingi. Pour moto avec le bâtiment, on dit si quand quelqu'un ne parle pas, on ne sait pas s'il est intelligent ou il est sot. Mais ce qu'a fait mon il avait créé un mythe autour de lui. Il ne parlait pas. C'est vrai, vous avez chassé ce mythe-là, président Zoloba. Mais ma camo président Loba, monsieur, vous n'avez pas conseillé, n'avez pas conseillé Guillaume Ben sur na Gopas. Président de la République, Jekme Chabani Alali à la Mouki. Alors, bon, il y a une taxe à Sika. À part les $55, tu fous un Gopas sur une autre Libanda. J'ai que $30, il y a taxe sur Sika. La taxe sur Sika, le son dans les aboyés. Bazui sécurité aéroportuaire. En principe, c'est une RVA, Régie des voies aériennes. RVA, DG une firme, une société étrangère, soit américaine.
Tango boyo kaka balobaka régie des voies aériennes pardon et la kisi boye moto azo gérer banzela o ezaka likolo nde bomona likolo boye et banzela ezaka likolo avion yango bomona ke avion akolonga Kinshasa ake Paris ake Brazza ake Cameroun ake États-Unis a Hollande nzela na ye eza tracé siko désormais banzela o eleki likolo na Congo Jekme Chabanya bagisi $30 pour banzela wana moto abanda ko gérer ngo c'est une firme américaine. Boli misanga na otoka parce que courant zate. Ah. Est-ce que vous avez compris que banzelo ezali kolo wana? En principe dans un sérieux pays, un pays sérieux. C'est l'ANER, c'est la DEMIAP, c'est des services intelligents de bajela kabanzela wana. Est-ce que Bobo Sani sont en 11 septembre aux États-Unis? Ceux qui infiltrés à côté de la gestion de Banzela ou Ezakalikolo, à cause de l'avion commercial, à cause ici on a OUA, à cause de l'avion commercial, à cause ici on a RTNC, à cause de l'avion commercial, ça veut dire que la sécurité intérieure, d'abord, mais ça c'est bon, c'est aussi une partie de ta sécurité parce que tu es le patron de la sécurité intérieure. Mais on est la sécurité, c'est qu'il y a ma casse, ça malikolo. Désormais, c'est un ennemi. Parce que les Américains ne sont pas nos amis, sont nos ennemis. Ils travaillent avec le Rwanda. Ce que les États-Unis a décidé l'homme à Cameroun, c'est aussi là. Voilà, nous avons Trump, Donald Trump, je suis très énervé. Vous avez pris la sécurité du pays. C'est-à-dire que société on a bapaya oyo banda kozwa $30 na mitu ya bato nyonso ba voyager na Congo bangonde ba ko gérer les voies aériennes to ezali passe siko mboka ya boyeboye ebisanga na ba entreprise oyo yeba de sala kamsala te bayana kabiso kaka biloko oyo eyebana te yango tozali koyebisa ba congolais to sala attention ku ya mboka oyo toko déchiffrer yango malebe la chaîne de la libération. Yango tozali kosenga bo s'abonner massivement. Mon mère de Brune en Autriche, partager mes missions, sensibiliser bato, conscientiser bango. To bunde tumba ya ba vie. Toza na droit ya ko bunde la mboka la biso. Mama Jawa. Assalamu alaikum na bino ba misimo boza na South Africa la mboka ya Kilompi. To bunde tumba ya nation congolaise. Il faut bo mitela pe bo fungola misu. Est-ce que mboka oyo Congo baza ko compter yango parce que depuis tozonga Congo oyo bota la maltraitance ko on dirait biso toza na mboka moko be bakotisa biso po ba diriger biso parce que nana pese Rwandais Rouberwa makasi ya ko décentraliser biso akuti biso 12 tala ba musée oyo pe baza pour quelque chose ya ko yawo bayao. Parce que banda déclaré Congo aboyina monnaie zaïroise donc monnaie na biso tozalaka na ba elikuta de place là tozalaka pays Congo oyo on dirait to koma ba esclave parce que mbongo valeur nango saka 1000 francs mais yoka 1000 francs congolais 1000 francs bato ba kolamba te mais kene na 1000 francs CFA kende na 1000 kwanza kende na $1000 kende na 1000 euros pa 1000 rand kuna mais zali mbongo oyo muto kosakana nango te mais polia il faut zala na 30 000 c'est bosaka 4 yoka siko kuya mbongo 30 000 siko soit 30 000 francs CFA 30 000 $. Donc mbongo baningi so pese mais ya biso te parce que ba 500 zate yango tozali kosenga to bunda tozali na mingi ya koloba la bino bandeko langa tosuki ka po tozali eloko ya koloba te parce que tokokontinue ndenge nini na lotiliki ya boye nzambe apambola biso bosabone massivement po tozala ba groupe électrogène
po topesaka bino makambo ezali parce que mboko eza balkanisé mboka oyo balobi dialogue Félix Rondibango la 2028 pour transition salama alors faut beau sangana ko ba opposant il faut bien poser la force moko et peuple peut poser la force mosusu na souki c'est là la patrouille la mort nous vaincrons et la peur doit quitter nos esprits to bunda bitumba ya solo parce que to lingi mboka la biso Félix a koyede biso te loko na biso merci à Joseph Kaboulou le msala qui to conseil la biso merci na Pape Jet directeur recherche stratégique et personnel Msamou Mokoti pareil biso la biso ingeta La jeunesse chinoise, la jeunesse congolaise en général, on doit se tenir debout. Parce qu'aujourd'hui, le pays est en vrille. Mais malheureusement, on ne peut pas citer le nom de Monsieur Félix. Parce que c'est interdit de citer le nom de Félix. Aujourd'hui, hier c'était Bunagana. Avant-hier c'était Bunagana. Hier c'était Bukavu. Et puis Goma. Et puis aujourd'hui c'est Uvira. Mais maintenant là, on ne peut pas citer le nom de Monsieur Félix. Comme quoi, outrage au chef de l'État et toutes ces plaisanteries qu'il nous présente. Moi, ce que j'ai dit, c'est que la jeunesse congolaise doit être plus extrême et il doit être plus rigoureux envers le chef de l'État. Parce que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est le chef de l'État. Mais tant qu'on garde notre silence, on dorlote le chef de l'État. Si aujourd'hui la jeunesse congolaise est dans ce péril, c'est parce qu'on dorlote le chef de l'État. La jeunesse congolaise, surtout les étudiants, mais effectivement, les étudiants doivent être apolitiques, mais effectivement. Ce pays a besoin d'un réveil patriotique, a besoin de ces enfants qui sont amnésiques de gérer le pays. Nous ne voudrons pas avoir des hommes hypocrites derrière le chef de l'État, soit disant que nous soutenons la vision néfaste du chef de l'État, la vision qui n'a pas de produit fixe. La diplomatie agissante plus les replis stratégiques est égal à l'échec. Voilà aujourd'hui ce que M. Félix nous présente comme son bilan. Il est obligé de partir en 2028.